Salut, mbote mingi na bandi nyonso ya MK Mbelu TV officiel. Voilà, aujourd'hui, je suis là encore une fois de plus. Kola la kola muka eza habitude ndeko. Yo oyo nsambe alola ala musio ozui temps ya kolanda biso na ngonga oyo, donc c'est-à-dire osa choisi parmi les vivants, que ce Dieu là puisse te bénir et puis kozangisa te koyebisa nzambe wana merci, kozongisa te kopesa nzambe wana matondo pona bolamu oyo asali yo. La famille toyebi que mingi baza na bopito, mingi ba na ba prison, mingi bazoko kata kotelemisa ta lokolo ya pamba oyo te. Cela ne veut pas dire que yo oleki bango, non. C'est juste parce que nzambe wana bolingo na ye pe mawa na ye eza likolo na yo. Yango wana na avant na banda na lingaki na yebisa nanu, juste prends une minute pour dire un grand merci à ces dieux-là. La famille, comme vous avez vu sur notre titre et sur notre miniature, Lelo Tomati Selibino de Konabiso Orgazi, l'artiste comédienne Toyeba Kakwe. Moi personnellement, je la connais na Kinshasa. Avant Abala, on s'est connus à Kinshasa, mais après son mariage, en tout cas, suite nae, ni nae, batuming bazarana bango na bakachotière, batuming balingana bango kombimisa ba vie privée na bango te na internet. Donc, mais loko la bazaka kaba artiste, vie na bango ezalaka toujours exposé devant tout le monde. Mutumsu somona azarana bahando na ye akoluka kaka soki likabo na yo ezali aye nango na internet pona peut-être ko diminuer, pona peut-être ko sala kaka o ezali buzz. Ndeko na biso Orgazi, un certain temps bato balobaki ke non libala na ye ekufi na papa na biso o bozali komona na photo. Précision penza pour l'instant ezati. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, elle est à Kinshasa. Batumsubabite azonga ki Kinshasa boma ki libala na Suisse kuna atika ki mwana na orphelinat azwaki mobali moko na kin bakenda na mobali wana Angola. Bande kumsubabite azalaka su na Angola te akoma na Brésil. Donc il n'y a pas vraiment de précision sur cette affaire de notre sœur Orgazi. La famille, pourquoi tu es na vidéo analyse o ndeko na biso Orgazi to meka un peu ko partager yango na MK Mbelu TV officiel. Pourquoi on a amené cette histoire ici chez vous? Tu es na histoire o pona ko luka kaka ko yebisa batute ezate ke na nyonso tu o tozomona il faut kaka to ya nango na réseaux sociaux. Moko, il faut tozalaka na discrétion. La discrétion oblige la grande famille. La discrétion est un fruit moko très important dans la vie des gens. Delo ceux qui zalaki Orgazi toyebite. Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et son mari? En tout cas, la famille nga makamama bala na linga penza kokota ngote. Makamama bala ezalaka entre moi na mobali nde bayeba profondeur à l'écamp. Makamama bala ebele bakota mabala bato batika na soni. Ebele moni peut-être que muninga na to ndeko wana mobali azo faire souffrir aye olio pesa conseil na nenga malamu yo ko pesa conseil zoluka bandeko bakabwana omona lobi bandeko yango bazongani tango pe bolingo yaka boye nyonso te bandi kobima oyebi kutu entel ayebisaki nga boye oyebi kutu entel ayebisa nga boye yo obimi mabe bango bazongani na bango. Pourquoi? Parce que na bolingo ya batu bakotaka te. Lelo tomoni tolali tolamuki tomoni internet eyindi ndeko na biso Orgazi ba matisi na ba miniature na mobile na mwana kitoko ya mobile penza na bi oh Seigneur ndeko mwasi abota mwana ya kitoko bato ya kofinga pe bazangi te ka ndenge Congolais tozalaka.
ya ofinga baye bazofinga bazoloba balobi ebele. Mais jusque là vérité ata moko nanu eyebani te. Aza na Kinshasa, aza na Angola, aza na Brésil, aboma libala, et en vérité jusque là ezate. Mais lokola ko partager to ko memela bino ba nouvelle ezala musala na biso. En tout cas, on va faire de notre mieux pour na kokene na source. On fera vraiment de notre mieux à kokene la source pour que to ramener les bino ou ezali information sur et net oyo bo zanango besoin ya koeba concernant notre sœur artiste comédienne Orgazi akomaka ko jouer deux fois na combo ya Mignonne, je pense, oui, akomaka ko jouer na combo ya Mignonne. Elle joue très bien Orgazi, mais lelo o to ebité problème oyo et bimi mbala moko sur le toit kakande balobaka il y a pas de fumée sans feu. Donc milinga oyo zoko bima lelo to ebité nani apelisi moto wana pour que makambo oyo ezonga lisusu na toile boy. Vraiment la grande famille de M Kambelu TV officiel nalobaki na meka un peu kosala ba recherche et puis je vais vous ramener ba détails nyon surtout et puis na ba précision sur cette affaire de notre sœur. Mais en tout cas pour moi j'aimerais dire seulement une chose. Excusez-moi, je suis fatiguée. Excusez-moi ma famille. J'aimerais juste dire une chose, que nous devons avoir ce qu'on appelle la discrétion. La discrétion, sur tout le plan, je vous jure, sur tout le plan, nous devons avoir la discrétion. Hein? So, osa la discrétion, t'es la vie, osa mutu aza polo, ou comprendre et tout, mon akaki, makam nozo sala batu nyonso tu ba ebiango. Linga, batu ba mumba mon, akomande boy. Oh, ezalande boy. Oh, esalande boy. Wana ne malamu. Kolinga teki à chaque fois, ozo salelo moko, batu nyonso tu déjà ba ebi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que. Donc, pour na biso eza malamu mingi, ya koyebisa biso ba internaute que c'est mieux d'avoir la discrétion que de beaucoup parler. Voilà la grande famille de M Kambelu TV officiel. C'était moi, votre humble servante, Maman MK. J'ai voulu partager ceci ensemble avec vous. En tout cas, c'est une histoire qui fait trop mal. Et ça passe. To bala rate poto kabwan. To bala rapoto vanda. Seko na seko. Pourtant, on va te bala naka. Ezala papa longwe, maman longwe, basangani bakomi mutu moko. Akei kosala libota na bango. Donc voilà. Soki eza ya solo kende kona biso Orgazi libala ekufa azana Kinshasa to azana Angola to azana Brésil wana nyoso tu to komemela bino ba précision po bozala ezana bande comme sous mitema eza vraiment likolo mais et vos apaisements tant que nous sommes sur terre c'est que Nzambe azana na ba plan na ya kitoko. Abonnez-vous massivement sur M Kambelu TV officiel. Aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification en vous abonnant pour ne rater de nos prochaines vidéos. Et puis, ça nous fera aussi plaisir si vous passez dans nos playlists pour voir nos vidéos précédentes. Il y a des contenus excitants à l'intérieur. Voilà, merci beaucoup la grande famille. Ceux qui nous ambassadent la zongité, ngana bino tokokuta na lisusu na mikolo oyo mizali koya na kati ya chaîne oyo bolingaka mingi MK Mbelu TV officiel. Nzamba pambola bino bisika nyonso ezwami bino soki yesu azongi te ngai na bino lisusu ngai na bino tokutani
na mikolo mizali koya. Joyeux anniversaire à toutes les personnes au bobotami na mois de juin, ba king na ba queen. En tout cas, nzambe amona bino, nzambe abakisa ba posa ya mitema na bino, ba une année de plus ou ebakisa mina ba bomo na bino, ezala ba une année de succès, de prospérité, de longévité, de toutes les bonnes choses. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Bisous, bisous, bisous. Bye.